Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour. Balandignon soya BBC. Bonsoir. Ici que les hommes et bino partout dans le monde de la grande famille. Beaucoup de aimé ou partager, pourquoi pas. Pour s'abonner et zanga wabino BBC Mpoi TV. Voilà. Titre bomoni, photo et miniature na biso pe bomoni. Moi personnellement et touchenga. Pourquoi na zang sa kosala analyse sur ça te. Je crois bandeko etamboyi déjà na ba page. Alors BBC le bika ke non na sala mo analyse muke sur le kambango et pesi pasi pe mawa. Pasi pe mawa vraiment tozo ebate où allons-nous avec les serviteurs de Dieu? Où allons-nous avec ces genres de serviteurs de Dieu? Bandeko na kati ya église biso nyonso tozalaka niveau mon côté. Il y a des riches, il y a ceux qui n'ont aucun baba mi-riches, et puis il y a des pauvres. Lorsque mutu akimelaka na église eza lié moko tokolobake non, eza lié moko ya repos, eza lié moko ya mutu akena koluka solution na vie na ye. Mais lorsque bandeko bomoni mama oyo akene kocha 2000 francs na kati ya kitunga ya offrande, et pasteur a télémissié à boyi 2000 francs à lobby aza pasteur yanzalate 2000 wana a lobby batu oya koki kopesa po basambelela ye bandeko etouché nga na niveau moko pas comme possible. Na bandeko bakendaka église te oyo bakoma ko banga ou encore bakoma na regret wana po na comportement ya ba pasteur na babiloko aboyi bakozonga église. Yango zomona na kati ya église eza pasi bandeko niveau na yoki mutema pasi mais non na geste pasteur oyo asali et puis aza pasteur moko kasaye muluba ayeko alobi yango lisusu na chiluba soi-disant aza pasteur pauvreté ye 2000 wana akozwango te et tout mama na mawa na pasi wana azongi. Est-ce que maman wana lobi akozonga isusu na église wana? C'est-à-dire ceux qui na comprendre église eza batu kaka ya riche ya ba pauvreté. Bandeko boko minanga na ba commentaire et salinga pasi. Mutu soki aye ko pesa ne fiske muke wana parce que la parole de Dieu yango moko ezoyebisa biso, Bible ezoyebisa biso nini kokota na kati ya ndako ya Nzambe sans eloko te. Il faut attendre ne fiske. Maintenant, ceux qui osent pasteur riche, comment peut-être libanda que non église nanga, eza abato ba riche, ya ba pauvreté, ça sera mieux. Ça sera mieux parce que oh eza propreté. Et que mabe et sali propreté balobi que non musapi moko. Soki ezui déjà pota pasi wana et ko contaminer misapi nyonso ba ozana douleur wana. C'est-à-dire quoi? Bandeko, non qui passe moko. Nathalie, batu bazaki plus de 100 personnes. C'est-à-dire, pasteur, tango atele makalibo sokuna, azotala batu baya ko chambongo, miso zaka ya kotala, oyo mutazo ya nango na maboko. Façon na baye penza. Donc on va vite comprendre que non, era mabonza soki bomoni pasteur a telemi kuna liboso, c'est-à-dire que non azota la maboko ya mutu, azoya kocha combien. Yango bozo mona bandeko, na kati ya église pasteur ndazo bonga. Bandimi bazo bonga te. Pasteur azosa la concurrence na bato na bandimi. Pasteur amona mondimi moko alati te ou bien amona maman moko alati te, moi c'est à pasteur akomi ko la concurrence na bandimi. Pasteur akomi ko la concurrence na bandimi. Bandeko, j'ai trop à dire.
J'ai trop à dire. Mais, non, c'est réservé. Et ça lit pas si bandeko. Ceux qui te ont 10 personnes, 20 personnes à YouTube, tu as des langues analyse. Et ça bien. Et ça bien parce que les pasteurs en a kenango abeti mabe makasi. Et puis ils savaient, bon, mutu oyo a enregistré qui ou encore azwa qui vidéo wana azaka mutu à église non. Lorsque azwa qui pour nani pour sambwisa pasteur botala ba makam. Mais l'église wana ceux qui déjà pasteur liboso batu nyonso. Église pe na ebité ceux qui ezalaka bazalaka na live basalaka direct sur Facebook. Babilo kwa bongo, est-ce qu'ils ont honoré un serviteur dédié? Ils ont honoré Yepenza. Bozote ya batunini. Yango monaka ba pasteur mususu auti na pasi from nowhere. From nowhere. Boyo kele na miniti na za makasi na mabondeli. Mais lorsque akozwa kaka mukie, akomi mutu mususu. Mais ça fait très mal. Église eza place au mutu nyonso ayaka koluka kimia. Botala exemple na ki opesa ta ya homme de Dieu au serviteur de Dieu au ya Nigeria au ya kufaki Tibi Joshua. Abandeko sunga batu. Nga na yebi eza na pasteur mususu. Ndeko moko kaka mondimi na ya ye pa na ye koyebisa ke non aza na nzala na ndako. Abengana ye alobela ye nga ya en église na sunga ka babola te please. Aboyi. Et maman on a bimati les loko tata sous église on a te akota rapé sous église te. Maintenant dites-nous un peu. Comment est-ce que pasteur muto telemi kuno zo katela batu montant il faut batia na katia na katia na kitunga offrande. Soki mutu aza na 2000 francs wana. Sinde wana mona azaki na ngonzambe nanga. Akende koyiba. Lorsque mutu azo atana nefis que 2000 wana, azo reconnaître la parole de Dieu nenge zolo bakeno kokota na kati ya ndako ya nzambe sans eloko te. Siko abino ba passer bokomi kokatela batu, bokomi kolandela ba mabonza bongo na public bongo ozotelemisa mama pe oboyi olobi akende nango. Nzambe salo zonga kitoko te. Bandiko est-ce que boyoki mutema passion nga na yoki? Na yoki mutema pasi moko na bi non. Na église yango wana babenga bato bakenda tokenda na église. Bandeko ya bientôt zoya mabeto boya. Mais na église a boye. Nga soki nazaki na église a boye. Pasteur azolo ba bongo alizongisi pe na mutu. Loba atake no ba 2000 na boyaka nango esala keloko moko te. Que boya ngo ozongisa mutu na yango zoyebise ke no so opesa mutu tel pesa e. Moi je suis pas un pasteur pauvre. C'est-à-dire pasteur ndongo zawana soki mutu aza malade au compatir na ete parce que un serviteur de Dieu il faut na nous oza na mutema wana ya mawana kati na yo po sambela batu. Siko yo pasteur déjà oza mutu ambongo zolo bakeno nga na za mutu ambongo nga na za pasteur pauvreté. Mais sunga eti. Pourquoi pas yo sunga e? Pourquoi pas yo osunga yango beglise onzambe to sala ndenge nini to vana na bandaku bie to sala ndeni vraiment ata business ango ndenge bon fin de temps baloba ki to koyeba basali ya nzambe ya vrai na ya faux ya vrai na ya faux bandeko ata mosali ya nzambe auti ndenge nini auti wapi soki azaka ka ne loko te tango akozwa bandeko bokomuna ka changement changement ya changement alors tozo ebate Seigneur sunga biso parce que pasteur abengana aboya mbongo ya mondimi na sens wana menga na yebi na kota na église moko boye awawa na église wana ba invita pasteur moko ya ko uta Nigeria pasteur wana linga mutu tu acha mbongo batu baleki bake ko chambongo déjà na ya mabonza alobi no ba chete na oya na kitunga nga moko bandeko atambola na mutu nyonso acha ata un rendo yo cha ata 5 rendo cha mbongo akosomba bombo cha ezalaki mabe eloko asalaki wana mais aboyaki te azoki ata na moke wana ya un rendo na kosomba bombo ya lobi cha c'est-à-dire que non tout fait nombre mais un pasteur oyo azolobela mutu ke non nga naza pasteur pauvreté mbongo wana 2000 francs les faits sur vous walai
Mutu soki atie mbongo oyo aza nango na oyo esifiri ou encore oyo azwi amoni ke no onde na kopesa. Comment est-ce que bino bokoya Coca-Cola? Ba pasteur bokomi Coca-Cola mbongo mabonza. Ba via batu pe zobonga te. Bino nde bozobonga. Ba problème epai. Batu ba okota na l'église on dirait bazokota na l'église te. Bino nde siko ba vi na bino ezobonga. Mutu azochata mbongo na muke okyoza na ta na pasa na bi aza nango te. Mais atia takocha. OK. Bozwa mbongo oyo bochele pe na enveloppe opese bosungi ye. Donc yo oki ko sale lango te. Eza na ba pasteur mususu oki opesa mutu mbongo boye pa. Apesi mbongo kende bandela nani business. Nga na mona ki na église nzamba pambola père spirituel nanga place aza. Papa moko ayebi ko compatir na batu bandeko na loba toujours nzambe apambola ka nzambe penza fungoela ka penza finance po aza na mutema na ya kosunga bandeko. Ndeko moko akutana ki na problème na musala. Biloko tout ezikaki. Mais pasteur nanga bimisaki apesi mbongo po bandela sous business. Aza perichité. Aza perichité. Mais mutema wana ya pasi wana kaka à compatir. Donc ba pasteur a bongo baza ba pasteur moko ko compter. Il n'est pas dit que no ya aza nango te. Mais mutema pasi atali mwana na ye mondimi na ye mwana na ye ya molimo azui kaya boy. Ausandeni. Na ba réalité ya bamboko toza. Place alanda sala ka place alanda zwaka ne fiske nda liesa ka famille na ye. A compatir na mutu wana. C'est-à-dire que no ba pasteur a bongo baza ba pasteur o ifo nzamba salela bango ke ba pasteur a boyazo telema liboso. Pona kopekisa mutu 2000 te. Nga na za pasteur pauvreté. Ya za pauvre automatiquement fingi pauvre mais sunga pauvrette. Eza liloba nini? C'est quelle parole bino bozo te ya bato? Eza évangile du ventre po yo kaka ndo otondaka. Hey! Ya za pauvre. Sambe la kasi ye nzambe pa fongoela ya ko marichit. N'importe quoi. Hey! Binzambi oyo. Pardon. Binzambi oyo. Na bino ba pasteur bo lukaka pe ba conseiller. Bo lukaka pe ba conseiller. Président de la République aza na conseiller, mais bino bolinga conseil te. Les faits sur vous. Franchement bandeko. Noki mutema pasi moko. Ata soki nga nazali na kati église wana. Bye bye. Na bimi na kei. Un pasteur azokoka ko compatir na mutu te. Nzambe sunga sunga. La grande famille bo aimer bo partager. Ntema pasi nzambe na binzambi. Pardon. Bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.